dossier Kyodo acte nenge salamaki na nenge biso tout au monde vidéo toko échappant ngote et banaki ka qu'il faut bakanga ye parce que ezaki bena est bas sexuel ezaki bena en pleine action moni babilo mso échappara muke soki muta ça na ye bon en fait ezape mabe mais soki muta ça la net ba masturbation to azana partenaire te et pesara makasi te na ndenge to mona bana ke muta azana partenaire Kofi na ba niveau azana ngo abenga Diamond pas proposer featuring oyebi ke Diamond azana sengo moko illimité maman na considération au monde ba vidéo te Diamond azana Kofi respect après ça pena Kofi respect kaka boy kaka ndenge pas azana fali au sentir bena que non Diamond azaki na posa ya bakulutu bachaye pe poids d'autre part Diamond a danger lelo mais atala ba Kofi atala ba fali tellement que temps on atala ki clip à garçon on a Chak Luciano et puis ça moi vertige muke na kosala bena effort na lukaye na supplier voilà aleka bena na fimbo non et ça la même na duplex to yamba et to yeba nano azapenda nani webike po clip betinga clip beti biso qualité à boulot marambutu et puis yé mon artiste so talier boy au senti que mais neni ba webike RDC ba congolais to na ba talent na monde éparpillé na niveau mo ozwa idée te batalent ça surtout eza na batalent mususu o nano to découvrir te tanga nombo ya bato osala bango mabe emputa basalisa yo emputa reconnaissance kundu komona motema anda kotakuna sikotikana sisa idée zone tento wana andrada ken voilà soki ba analyse za na période on internet ndezo René Bolelo obi ke mutu musupa ko juger loko wana mabe intro wana voilà mais ndenge René wana siko to rubana Kofi nini biloko to asala to tinda ete voilà azala Kofi grand prêtre superstar légende lelo na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa ndenge munganga akosenga bapesaka malade mais Aïda malade on a bimi kaka te Kongo donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa awa no hôpital na biso kolia ofele kolala ofele eza pona kolia te non seulement vous soignez bien il est dans la chambre wana bino boyebi te mbeto ezosala mouvement oyo malade alingi wifi na kati ya chambre frigo na kati ya chambre na komituna naza na mbeto hôpital to naza na kati ya grand hôtel nga nazongi tala soki oza na Europe Amérique Asie Océanie même na Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo mpe ndeko na yo azwi soin de santé na ye kitoko bachambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi mpe donc malade ozali kobima na connexion internet gratuit Misunga ta santé c'est ta vie na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que tembezali ezali te hémorragie wana pe il faut koluka kostope yango tosenga ke leta nde il faut afongola miso po makambo wana soki bakomi opesela yango peut-être punition moko ya makasi ebanda mpe kobangisa bato parce que lelo kotala ozosala rapport sexuel na mwana mwasi sentiment wana swati ya kotia ki appareil est filmé eza mpe normal te moni neti ya Kyodo elo ekamusaki nga ndenga selesaki ale parce que tant otala vidéo ata toke na parquet ata toke wapi ezo reverser pena ke Kyodo asepelaki na ndenge batie vidéo azotala pena caméra mwasi azotala pena mwasi emona na volonté na ye etindaki pena bongo et puis Kyodo mpe asepelaki nango Diamond atomba fanatique ya Papa Mobimba ye mais epermeta te ke basala remix nango
Voilà. Et que moment est pesa melisiko. Danger. Pourquoi pas? Bon, on a moni, on est tinga. Ce que ça qui remix. Dans la souhaité pour faire absolument pas on a Diamond Babé Tata remix Abado. Voilà. Pour Bado mutana tana nenga bana Mikel Lelo pour partout. Ata le logo basara Gali Garvey. Mboke lengi. Mais via que na papa Mobimba peut-être Diamond daza fana na fou. Mais à son opportunité. Ça peut-être Diamond ndem tasengi mopa remix wana. Chat Luciano va préparer featuring mo na ndeko na biso bina file. OK. Est-ce que mon eza idée à bien? Très bonne idée. Très bonne idée na niveau moko comprendre te. OK. Pour bina file za pena na monde rumba 100%. OK. Check. Luciano aza pena na monde urbaine. Musique urbaine pena purement disons purement défini. Est-ce que ça la bien? Est-ce que Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yangoyo! Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique engai ye. Chez Djonga de babosani bino te pona kote ya ambiance. Kasi pona bino esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezaka kase moko o ezwami na 15e rue puis Disme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone na mira ya nani Chez Djonga de awa nde sika moboko ya ambiance vandi na ndenge ya kosakana te pona kosepelisa bana tu ya poto na ndenge ya defwa te. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà. Merci beaucoup. Bana Congo bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Balobi biso tozana ka pona ba actualité, soki actualité bimi to yaka na ko sala toujours analyse. Ndenge balobaka lisa ponge. Ndeko na biso artiste comédien kiodo o aningisi internet o abinisi batu ba dance o vraiment to moni internet ezalaki bouger paniquer.
enfin ndeko na biso Kyodo akangami tokobeta masolo na ye tokobeta pe masolo ya Koffi Olomide tomoni akosala remix ya Tata Mobimba na Diamond. Est-ce que ezalaki obligé kaka Koffi akende abandela Tata Mobimba parce que pona bato ba se poser ba question que Koffi aza ba nzembo pe ebele o ifalaki akende sa na Diamond. Tokosola kana na kati analyse oyo tosola pe masolo ya artiste musicien ya munene ya batama aza na niveau ya Canada wana Chuck Luciano akamwisi bato artiste ya munene boye tomonaka Gims tomonaka badaju tomonaka banani mais so na Canada ba surprise Chuck Luciano aza artiste musicien ya munene bino ba congolais ya Canada bozami surtout ba journaliste ya Canada bozami te ya mabe boye pona bozo musicien munene boye bobomba kobike garçon na soko tali talent ya musique na ye ngala kanisa ekutu Notorious Big ma Tupac bato quand Tupac baboma danger bana na Tupac aki munene bo itana mone na bi photocopie de copie conforme na Notorious Big mais garçon na kotala talent za nango en tout cas ngana mo anet garçon na bobomba ke po aya kunda mettre games ana talent moko na ebité ande ko na biso congolais mais musique a beto ndi matin Chuck Luciano aza mystique abangi singa mabe Chuck Luciano en tout cas yo ne ozota kobone ndire super choc bokili bobili en tout cas Chuck Luciano bambote bele place ozali aza artiste misam nene ozomona ndenge Eliezer azo incliner ba vidéo na ye wana tokende nde to s'abonner surtout qualité ya clip tout le bago de qualité clip pour lelo qualité clip bato ebele batimbele yango déjà to pesa ni mbote te ken te pesa na mbote te émission pe nanu ebandi te bandi mais to kira to faire voir bato keza na ba artiste mususu oyo biso to salika recherche to ko découvrir que eza na artiste moko na ba talent na niveau Canada. Alors mutalika su internet et bouger lisusu ndeko na biso Kyodo na minute to solola aza na parquet boyoki lisolo na babengi biso pena na bandeko na biso ba service que non bakangaki tout ça esalaki ondeni kotala ndeko na biso Kyodo réalisateur tolinga makasi vraiment na mboko bobo excuse biso na no poto bandi en cascade to bandi na bito pale to bandi na neti kake beti biso to bandi mbango kena keboe ngana keboe na pesi bino na mbote bande on a internet partout bozali na 4 coins du monde ndenge to mesana ko benga ma famille ngana benga no famille merci à toi ne bozolanda biso ne mikolo yo bokomo mesana na trio trio ma Jesse soki trio du siècle soki trio ka dima danger donc Valdi Ken Mbuta et puis na dio na biso Ken na Mbuta ndenge en tout cas ba commentaire to zui ils sont très positif et puis ngana sepeli mais là on a sepela na yo en tout cas soki sujet moko ebimio est important soki en tout cas pour des fils na habité oyaka ne olimwaka obimeli muto place boza obe tambola normal ndenge bato nyonso batambolaka parce que to bomba te mboko eza na bambouteillage encore Kinshasa pe banzela malonga pe batonga na mboko te Ken omoni ezali kama considération omoni eza considération Ken na uta oloba na émission uta oleka oto tshela chaîne nanga merci les bozo s'abonner belé na mboka en tout cas merci à trop et puis ba suggestion na bino na ba commentaire esalinga bien makasi Ken na uta oloba ngo yo na pesa ko na za na considération na yo pourquoi depuis au banda au bundaka kaka et puis au bima na caché na yo danger batu misu ba no ba ko bima na caché Zacle à l'époque voilà mais ngana mona mutalanda Zacle mukeza ka patchwer na pegin sasa na ba maso bandanda ntelo akenda mikili Jean-Fils Basasal il pas en France to pese bambota to donc na mona ande bango ne balanda pena idéologie Zacle mais yo ozalaka na vie na biso Zacle mobima na ndenge moko boye caché na personnel na se créer moi couleur na voilà et puis
nalobaki yango très bien que ozalaka incompris bato bacomprenaka mpe na bien te danger ozalaka sosa mambu te mais ozalaka véridique danger bato loka baken boye lukuta mabe soki bali babomanga mbuta aoyebisanga mpe na mbuta bali baboma osalelanga te wana mpe na hypocrisie ezala te yango wana considération wana depuis nayeba yo danger lelo ekosala ba 17 ans voilà napesako ka valeur na yo napesako respect na yo à l'époque obana obenganga te ntango okomi kobenganga yango fale kaka na yaka voilà omoni mpe à l'époque voilà tozalaki mpe technologie mpe ezalaki avancé te voilà lelo siko tokomi na batechnologie mosusu parce que bato babule neti barelation na biso eye na internet biso mpena eza makambo ba 2005 e ba 2003 ba 2004 mata tokende parce que lelo bato mosusu aluka moto alikasu mpo na bavie internet biso tozalaka kutana mpo na bavie internet te mosala nde etutisa biso vie normale vie quotidienne en tout cas merci à trop ndenge bopesi biso basuggestion na bino tokotika te mais ken balobi nanga mingi ke bapekisi yo nzela moko boye te bapekisi en tout cas na yoki baabone na biso en tout cas na décevoir bino te baplateau nyonso tu oyo bozokoma nakende te en tout cas nakokende na ngai te talaka prophète Emmanuel Dodi avandi so na bureau pendant au moins 20 minutes pour faire voir que ken ibomana nous côté image wana il y a trop pitopale trop ozana pitopale mais oza pe pitopale mo classique na pesi kutu Irène bambota to na Djobour abenga nga moi mingi a faire voir nga makambo na yo et puis bato ebele baser na biso na ba États-Unis na ba France Solange Cage depuis matatu oyebi ke baconseil yango yo moko moto obandaki oyebisi nga oyebi ken en tout cas nde toomona na tro soko olingi osala eloko otunaka nga opekisi nga badroit de réponse nalobi apart mosala yo oza vie na ngai soki nayokeli yo te moto akoprofite na ndenge ozalaka mwa humilité na yo ndenge oyambaka motu tu moto akoprofite adodi eloko yo okoperdre contrôle parce que oza humain okolinga mpe te eloko moko affecte yo ovanda kimia okobeta yango boye eluki sous problème te ndenge opekisi nga badroit de réponse te en tout cas mikolo penao ofingi nga na répondre na ngai te mpe na mbuta likasi wabi korépondre te ata bafingi yo eswaka yo te ezala ntibala mafinga mpo yo babanda na pe ba polémique kala bonga mafinga ngo esoka ngai en tout cas Solange Cage na peso bambota trop Clarisse Tanga Muyembi na peso bambota trop Sœur Pauline Lumumba Sœur Pauline Lumumba azwaka bambote Sœur bientôt na kata kin quoi te kala mingi tazo ya kin en tout cas Adèle Joko bagu danger lisolo to linga to beta c'est comme si esopesa biso na mawa na munoko kilo ya koloba yango bomona moto koti boye to keli solo boye. Mais avant tout, on a solo, on a Ken. Tellement que temps on a tel clip à garçon, on a Chuck, Luciano. Et puis c'est un moment vertige, mouké. On a reçu la bena effort, na lukaye, na supplié. Voilà. Allez, kabena na fimbo, na fimbo. Non, et ça la même na duplex, to yamba. Et to yé banana, zapenda nani. Oui, que. Pour clip et betinga, clip et beti biso. Qualité à boulot marambutu et puis yé mon artiste c'est au talier boy au senti que mais neni bat obi que RDC ba congolais toi na ba talent na monde éparpillé na niveau mon ozwa idée te batalent ça surtout eza na batalent mususu o nano to découvrir te to luka to sala effort ya ko faire découvrir batupe bato babima pe nanu te ezalaka te baémission kaka bayebi ke bolobela mutu tel bokolobela mutu toko balimite soki mpe tolobelaka mutu intel eza na sentiment te mpo jamais tosalaka chez bango jamais tolobelaka baintel oyo baza na actualité parce que actualité baluka yango mpe on arrache l'actualité de fois c'est ça. On a été que on a Barbara Kanam, sœur na biso, mokita na bambila belle na bachala mwana. On a largué l'homme, alinga oko taper na moi actualité trop. Moi gym, moi ba chilling, moi ba bilo au quotidien et ya on est tombé dans actualité. Présence et artiste na toile. So ça l'actualité te, to go fondé te. Tobima ba trafiquer actualité. Mais ozoyeba ke lelo
kombo ya Fally pour pesa na rage makasi parce que azana azaka na actualité Fally moyen ya ko échapper kombo na ba émission ezate alors ngalo bango bato nyonso bokoboya nga pona makambo na lobelaka Fally soki bokoboya nga boboyi na bino parce que Fally aza kombo oyo lelo ezo dominer to mata to kita to sota na ndenge politique ata na ndenge ya sport ata Fally kombo na ezo dominer makambo nyonso et comment accompagnement moko boya ya journée voilà so lobby omoni ne verambo na kalera ke likambu tout faut tanga komba kofi voilà on dirait ayebaka bo télévision artistiquement Fally siko na lobby boy lelo koma na musique soki mutu bato basa ba analyse babino artiste boende aza auteur par l'équipe bato nyonso omona ke kombo ya Fally kaka bato balanda elata bango de na mitu oh jo aza malade yo nini bon mutu akoloba bongo eza mutu aza na moi jalousie ya makasi jalousie poken a tolobaka na ba preuve voilà tant toloba totinda bato bake vérifier danger biso to insister na eloko te mais tolobaka eloko tomoni torapportele bato oyebike mikolo na osepela na courage ya Bina File te agarso moko Bina File mikolo internet nde internet actualité nde actualité agarso moko bien en plus namoni Bina File aye na système moko ya sika ya osola na ba fanatique ne na ba Instagram parce que Instagram wana pesa place moko mesuraka ba artiste vitrine po ba yeba ki ozana ba fanatique ça direct Instagram ba fanatique ba bingo to mona Bina File jour wana chepe na Instagram na ye ba appel s'attirer à la mort en tout cas voilà na génération na mona net Bina File ngwazo ya mabea do bato na mona baza trop présent na Instagram Bina do to chano tochena Fally voyenda banda pe makambo toche Robinho Mundibu toche Kofi Olomide Ndiaka mais tout le temps na kata ya Instagram na actualité Héritier Watanabe Fabregas Maestro il faut ba ke ba siko ko fungola ba Nono Fuji oh Nono Fuji pas continuer liste mais Nono Fuji mikolo na Instagram a sakanate tout le temps et puis papa chéri c'est qu'on a Snapchat au papa chéri na Instagram azala présent mais pourcentage les gamins na Snapchat danger côté on a papa chéri ça la jeter te papa chéri a blagué et puis Gaz Mawete Gaz Fabulous Imper groupe Imper premier groupe ya hip hop na Congo basali 1 million de vues na clip na bango et puis bah comment qui on peut na temps on Instagram na vérifier effectivement c'est vrai. Donc, bato pongo, omoni, ezo sala sko fierté que toza na artiste baza présent na réseaux sociaux. Voilà. Parce que ça Instagram, eza Twitter, voilà. Eza page Facebook, YouTube siko eza rapona ola qui sa produit na yo et puis oteka na ba plateforme. Siko to somona c'est comme si Congo na biso pe réseaux sociaux oyo bato koluka kombo na réseaux sociaux oyo bato mosusu bakomi okende nango na ndenge neti ya babese lelo tomoni ndeko na biso Kyodo oyo lisolo neti okokoloba te tokotango kaka mpo bato baosela nde lisolo yango obina okoloba makambo Kyodo te po eka mpe esalanga mpasi me bato bakuna baoloba me ti sikoyo baoloba totikaka biso sija yango mon frère nasolona mitera champagne na ba 10 heures tono solo maman boy à côté si Jacques Kyodo na bse yo no bosa ne ngwa kate to ko ba 14h et ba 16h bse ngambuto monde ke bakangi ngabi do yo so landela ga mitera champagne donc do sa Kyodo eza peu compliqué makasa eza nde to lobana lingala 18 chakunde ke sekate OK acte nenge salamaki na nenge biso tout to monaki vidéo to ko échapper ngote et banaki ka ke faut bakanga ye parce que ezaki bena et bas sexuel ezaki bena en pleine action. Moni babilo mso échappera muke. Soki muta osala na ye bon en fait ezape mabe. Mais soki muta osala neti ba masturbation to azana partenaire te. Et pesara makasi te na ndenge to mona bana ke muta azana partenaire. OK. Motalikasu makambo il faut tozala nango prudent tosala ba analyse. Est-ce que bima deux fois deux mesures te que koto yo pe makambo yango eutai mpe kosalema kote ya artiste akangamaki te Kyodo déjà toyebi ki aza na parquet lelo lobi
te to maskera akombo po bato balanda biso bayebi po baza ebele ba artiste baza ebele bayebi kasi ya makambo okiodo asali ebandaki nane pas artiste musicien OK artiste et musicien tout le monde artiste et musicien artiste et musicien artiste et musicien artiste et musicien mon frère oh vidéo tu tambola va kiodo azaki moko ka otolobe parce que tout le monde a dossier que ndaki tina ba parquet basambi tout ça quand on coûte débarras que na musicien makala musicien ba tournisa na nzela zonga ndako parce que kolala kolamuka soki toki peut-être lisolo ke ndeko na biso kiodo akoti makala pona dossier oyo tokoloba nini bon tozwa avocat pour nini et puis tozwa intervention pour nini omoni ken même na poto voilà influence et contact ntako ça mon frère o ndengeza boye États-Unis a développé ko leka bamboka tout et lo mo ekozala te lo mo esala mate lukuta mais keba na poto Trump élection o eleka o Trump abima président voilà toyoka pena plaidoirie ya nani ya moi ça Bill Clinton Hillary Clinton alela pena que non ayibinga ba voix a gagné te ngam tu na gagné mais les États-Unis voilà influence pe kontara mais influence kontara nango na poto mais na poto ba gérer intervention na qui au salé infraction mo bo benga intervention kuna ezalaka pété mon frère na ko sa ote ken influence et kontara partout d'accord bande est-ce que pardon ken est-ce que bien en Europe to ke ga musika tata na ba France on na ba Belgique tata na ba Italie OK oui que mafia marche à danger mais oui ba kanga ba so en fragment délit comme ça pas mais tellement influence n'est joué ba kangi mais cette influence est joué na nini Kelly a prison depuis Kelly a côté prison aza kuna ti lelo dossier mais Kelly peut prison so tali pena bien et qu'on appelle la unième fois encore pas kota voilà mais ça na ba tamususu a dékona moi muke influence et jouer ba kanga epete obi Michael Jackson bien que ba kosela makambu to ebite poto zalate OK mais influence ne peut jouer na ba procès mususu voilà. avant et comme pena que non et comme pena ko memetti na porte à prison danger donc eza nango nakolo ba eloko wana eza important zala na batu zanga mbongo mais zala na batu eloko wana kontaka parce que kio do fois utiliser pe influence na relation mabe to ebike ana mbeba tomoni biso nyonso acte sali asenga pe excuse asenga pe pardon mais ça ne suffit pas na matière OK pona même bana tant ba omona ngo pardon au jouer l'autre motalka to apena besoin pe Congo za développer lelo soki pe ba vidéo bongo peut-être l'état azo betela ngo pena cete ya kopinir batute obike batu bando bako banda pe ko sala ngo nanko parce que tozomona à travers ba vidéo wana baya ebele pe bazo zwa basi ebele pe bazo pe basi ebele pe bazo la baya nini ananga pe fona ya monango basi ebele pe bazo mibali à travers ba sexe à travers biloko na siko soki l'état a joué pena rôle na ye pena makasi te osomona te que ezala scandale oui mais ça passe pourquoi même l'état bon l'état tolo ba l'état eza virtuel voilà batu oyo tobengaka bakonzi obike ebele mpe na minute batie bacaméra da babeta biloko wana so tellement exemple eza te et partout bazodekone nani akoteya moninga nalobi ya me makambo yango tomona mpe bakonzi mosusu mpe bavideo mpe ebima be wi yango naoloba ke azoverse na kati ya biro mpe ayo mpe lisusu non eza nango kaka non moi dodan tosalaka critique te pas petit peuple tosalaka critique pas petit peuple te tondimi critique mais contrôler maloba kasi yango nalobi boye tomona mpe bavideo ya bongo sikoyo nayebi te yango naoloba ti ezala na côté politique tomonaka badéconnage badécona bongo ezala na monde ya sport ezala na monde ya culture ezala na monde normal donc na vie sociale na société pardon tomonaka bagafana de tous les côtés ezala mpa bachrétien bato oyo basensible ya komema biso na bonne voie tomonaka baerreur esalamaka mpe pa bapaster mosusu déjà nani akoteya moninga nani akopesa moninga conseil epe eza basentiment moko bakanga yango te hémorragie wana mpe ifo koluka kostope yango toosengaka leta nde ifo afongola miso mpo makambo wana
soki bakomi opesela yango peut-être punition moko ya makasi ebanda mpe kobangisa bato parce que lelo kotala ozosala rapport sexuel na mwana mwasi sentiment wana swati ya kotia ki appareil e filmé eza mpe normal te moni neti ya kiodo elo ekamusaki nga ndenge aselesaki ale parce que ntango otala video ata toke na parquet ata toke wapi ezorevese mpenake kiodo asepelaki na ndenge batie video azotala mpe na caméra mwasi azotala mpe na mwasi emona na volonté na ye etindaki mpe na bongo epuis kiodo mpe asepelaki nango ata atieli biso elongo ya mawa tocomprendre kaza ndeko na biso mais acte wana ezalaki volontaire soko biso tokokota ngo neni mpe tokoloba nini totala justice kote komemela makambo yango ekendango mpo esalaka biso mpe lobi neti ngai na yo ken tobandelerere wana te voilà tobanga mpe keno boyeboye mpo toyaka mpe na posaki otikeli mpe moni mwasi so aleki basi mpe mabe na bango yango wana mwasi so aleki kitoko mingi ken yo ozomonaka ndenge omonde na miso boye ozomona ngo perte soki ekei ifo etikala mpo ere moko sokole dessert ere moko ovandi soki abengi yo na telefone boyina bobengana na video mais ntango yo azosilisaka bwemba moko fongoli nabia eza na sere na biso moko asala mpe kombo donc kombo ne pene eza parmi basi ya kitoko ya RDC obike sere wana mpe bato ebele babulelaki fo sere wana mpe aso okutani na ye boye molimo mpe asala busala nini na ndisi kara oluka azalaka mwasi ya bato ya mwasi ya moto ya monene babotola ye mpe pa bato kaka ya minene abi sikoyo te nga alobi na kaka yana lisolo tobeta kategorie ya basi yana nde batindaka bato peut-être natikala ata na video na ye peut-être teken est-ce ozokoma place naza nakomi me nalingi nde tokende mpe na mosika te po limite wana soki tokomi ezalaka mabe tro ken nayebi so eloko moko mwasi mabe aza te oyebi yango mwasi mabe aza te ken basi nyonso na mokili baza appétissante ça dépend sikoyo ya moto approché ye est-ce que oyebi ke mwasi na yo c'est la plus belle femme du monde na oui bon mwasi na nga c'est la plus belle femme du monde tolongana na sentiment moto avant ya kobala avant otia mwasi na palais il faut sala choix bien parce que soko osali choix mabe ebanda kotindo mpe libanda donc nga asala nga eloko bato mosusu bamona nga kena na trop de discipline nazwaka te ya kosala choix na nga à l'aise donc naza mpena à l'aise ya nyama pose ya nyama tangawisi ya nyama ankoro ya nyama nazo expliquer tina pale kasi te naza à l'aise naza à l'aise mpo na pale siko yo na age no ken nano mpe no déborde te ndeni kosala bapibisa biloko jibayibana banzembo boye mais même ye moko mpe papa sheri ayebi ke biloko wana nde fauti te ala mbote ya likasu ndeko na biso kiodo aza wana toyebi ke mokili mobimba ezolobela yango esali mwa mpasi bafilme vraiment na bakraka ye mpe andima te ke un jour ye mpe réputation na ye ekoki kobeba boye conseil nini okopesa mpe na bandeko na biso oyo bazoluka surtout bao babotama bastar lelo baolukaka star ken en matière ya sentiment bapesaka conseil te yo oyebi nini basalaka na kiodo po ekoma na niveau kandima video wana peut-être mbongo point d'interrogation parce que mwasi akomaka kooblige mobali ba n'importe quoi soki mwasi nde soki ozodépendre mpe ya mwasi ate bateti baza bamisusu baya misusu nanga nayebi penake momi apesaka elarme en tout cas bacondition nyonso ta ndimaka bazali elingi oloba teke soki mwasi apesi yo mbongo ekomi lisumu mais mbongo ya mwasi mpe ezaka important bongo soki mwasi aza na position ya bien yo oza na position wana te akoyede yo te pourquoi bato bamema yango kaka na sens moko négatif basi nde sikoyo mpe bare mosusu ezote mpe ya basi mwasi surtout mwasi soki ye nde motu azosokipe na yo oui mais eza na akosali so ba n'importe quoi yango nga discipline eutaka na esprit eutaka na sentiment te eya na baya ebele baselesaka faire te pa basi ata mwasi aza la première femme d'affaires ya mboka
que noko pena sala raté chômeur. Mais moi si on a d'abord andimi kozana pourquoi? Oh ya wana zana autorité. Voilà. Le bande mobile soit ça complexé à céder na ba bien matériel. On a comme un complexe d'infériorité. OK. Mais normalement mobile otika la mobile. Pourquoi ceux qui moi na moya mobile aza ya 6 ans entre 20 basi balobara ils sont. Voilà. Pourquoi ba tchara elles sont te? Parce que moi na mobile azaka moi na mobile. Danger. Mais ceux qui moi na mobile a cédé na e na caprice à moi si pour na bozu ya moi si. Wana étalé. Wana point faible na e. Mais mibali nyon sauté ba cédara na ba position wana. Tu veux mibali belé ba na kina ken ba na ba position lo basi na ba hotel. Mais basi na ba banga même so muta bengie ayebi mutu wana tazo banga mobile na e. En tout cas, nazalamo nango chez Mama Biyomba, on a appelé Sambote. Voilà. Série papa ba série mobile nazalaka. Vraiment na Mama Biyomba ndana mbongo mais respect o azala ko pesa mobile na ye. C'est ça une femme. Respect moko na ebité. Na tuna mama na bi mama. Obi ke basi na niveau na bino ndenge ozaboye. Ebele ba respectera ba père te. Habite nga kala la place to wuti. Voilà. Peut-être $10 na ye moko pesa nga kala. Yango na bandela kango commerce. Yango nde komisa nga danger boye. C'est ça une femme vertueuse. Ozomona donc moi so azo kanisa. Exemple Mama Biyomba pesa kana esalanga bien etushanga pena makasi. Voilà. En tout cas ba ndeko na biso bana basi atandenge bozaka na mabala. Soki lelo mobali ya peso forme ko boye obanda ko se débrouiller nango ato multiplier mbongo okomi na mbongo koleka mobali ko négliger mobali wana te. La source basi msukieni pas comment na mbongo na kolela na efo ba na kolela ne fait comme le faire d'état. Koteka o sati bena mobali fazo bena liboko neko anuki ata kriki po tombolo ko bena bondeleka. Voilà. Mais ça la raté. Soko taloma ouais mutu na mtu faza na toka na. Opipa mabale belé peso ku fezala soki mwasi akomi likolo omona incompréhension ce que continue même ça mobile de aleki mwasi na la omona foyer fandi kimia oh la parité la parité parité la qui signe égal égalité la femme peut aussi assumer la même responsabilité que l'homme. Non, parité en moi. Non, ok, merci. Non, tu vois Ken. Ok, Boutalika Chou, tokende si français. To cité nano. Bonjour les gars, le français te pour. Tenga, oza mission to pesi la phrase bien. To pesi la exemple. Si ko na lobby boy. Tokende na dossier ya ndeko na biso Koffi Olomide, to moni présence ya Koffi na Kenya featuring na ndeko na so Diamond. Ouais. Et ningisi pe réseaux sociaux moi muke. Bien accueilli. Batu bazelaki Koffi soki ba sala featuring nini. Tout le monde confie à que Bestel ensemble tout le monde est à tata mobile. Aussi ça qui a mondé Nicolas. Moi artiste. Moi artiste na ko kabina ko juger œuvre ya montuté ya ndeko na artiste té. Obi pourquoi? Ils ont œuvre de l'esprit. Voilà. Et puis oko bimando qui yo jijango et puis petit flamme et ça la bien té ko juger. Et puis les goûts et les couleurs ne se discutent jamais. Voilà. Omoni Koffi Olomide abinisa biso na ba œuvre ya ndenge na mboko. OK. Est-ce que Koffi abinisa biso na nzembo kaka ya souci yo souci ndenge nini obike nzembo wana ebinisa batu ozui susu ba V12 ozui aso ozui bandrada ozui tant zonete Koffi dans la salle Andrada. Ya Yesu anala ebi manete nzemba franc-maçon nete nzemba boye wana yemelo N3 V12 siko yebisanga so na linga siko kana nzemba na linga place moko Koffi ayemba tanga nombre ya bato osala bango mabe. Voilà. Et pourtant basalisa bato mususu baka kosala bato mabe ka bato basalisa bango wana zongiso na mama jeep eza mamba te nga lobi boye te na lo baka eza émission omona tanga nombre ya bato basala yo mabe tanga nombre ya bato osala bango mabe et pourtant basalisa yo et pourtant renaissance kunue
fongola motema nzamba kotakuna sikotikana sisa idée zone tento wana ndrada ken voilà soki baanalyse ezala na période wana internet ndenge ezo rene bolelo oyebi ke motu mosusu mpa kojuge eloko wana mabe intro wana voilà mais ndenge erene wana sikoyo toloba na kofi nini biloko to asala totinda ye te voilà azala Kofi grand prêtre superstar légende lelo peut-être mpe Diamond atomba fanatique ya papa mobimba ye mais epermeta te ke basala remix nango voilà eke moment epesameli sikoyo danger pourquoi pas po nga namoni neti nga soki ezalaki remix nanga na souhaite mpena vi na biso mopao na Diamond babeta ta remix ya bado voilà po bado mutu ya na tana ndenge abana mike lelo po partout ata eloko basala Gali Garvey mboka elengi mais viake na papa mobimba ye peut-être Diamond aza fana nango fou mais azwa opportunité peut-être Diamond nde mutu asengi mopao remix wana bon wana pena nayebi te mais le fait que vie na biso akei kuna ekozala peut-être vie mutu asengi Diamond po soki ezalaki Diamond mutu aluki vie mpenza na ndenge tu peut-être mpe alinga koya to alinga kolanda vie na poto voilà c'est clair à voir côté ana totiana no entre parenthèses moko mais eza mpe mabe te non eza mpe mabe te eza mpe mabe te parce que na vitesse ya makambo ndenge ezokende Koffi Olomide peut-être aza na besoin asala featuring na artiste moko ya communauté anglophone parce que asalaki dana Davido na Davido basalaki yango na MC komi aluka mpe azwa communauté ya baanglophone wana oyebi ke kulutu Kofi na baniveau aza nango abenga Diamond mpo apropose featuring oyebi ke Diamond aoza na esengo moko illimité eza mama na considération omoni na bavideo te ndenge Diamond aoza na Kofi respect apesa mpena Kofi respect kaka boye kaka ndenge mpe azala na fali osentir mpena ke non Diamond azalaki na posa ya bakulutu batya ye mpe poids d'autre part Diamond a danger lelo mais atala bakofi atala bafali atala babiso bambuta likaso abina bamusike na biso même nga mbuta likaso soki nabimisa eloko nazongi na actualité eke na propose Diamond tosala featuring aboya te mbuta likaso na biso nde bazala nde bafana musike na biso. Ok, merci namoni tokoma na suka featuring moko mpe eza kose préparé entre bina file na ndeko na biso artiste ya Canada oyo touti oloba touti odécouvrir Chak Luciano Chak Luciano bapréparé featuring moko na ndeko na biso bina file est-ce que moni eza idée ya bien très bonne idée na niveau moko ocomprendre te po bina file aza mpena na monde arumba 100%. Chek Luciano aza mpena na monde urbaine musique urbaine mpena purement défini. Est-ce que conteste ya ndenge bina fila memelaka musique nandeko parce que yaza rappeur abetaka mingi musique ya bafrançais wana bina file selon ndenge amemelaka ndule na ye na ndeko na biso parce que ebalana pena mais autobisa nzembo moko awa titre nango soki mbanda soki ndenge mbanda nanga simbi touche éliminer olanda beat nango te est-ce que eloko wana pena parce que eza bonda nini featuring ya bina file na ndeko na biso mais bombo deux musiques nano esangani et puis bina fila akoya siko na monde mosusu ezaka ya ye te et puis Chek mpe akoya mpe na monde ezaka ya ye te eza très bonne idée nga na appuye basala yango te esala bien pena Chak Luciano bina file mama koko en tout cas basala yango motema malamu lokola noiri aza bien mama eza ye te ya noiri to tobana komona na kala voilà c'est Apolline Lumumba Adel Djoko Bagu Danger Prince Yaweli Angèle Moussoaili Makizembe Yaya Nangai propre Angèle Moussoaili Makizembe grand frère Nanga Koko Arafat ingénieur Aloïs Pire Vie Nangai Yaya Nanga Aimé Lumbala Bozolanda Biso en tout cas na Asir Shadrack le grand manager Olanda Biso na France Boutel Kasu lelo na moni to stopper awa to kosukisa na message nini en tout cas un message nako sukisa nango ezaka ke no baartiste na biso nyonso oyo bazo exister na Congo
to abandonner, to négliger les réseaux sociaux. Ok. Négliger les réseaux sociaux, to s'accrocher dans eux pour ba œuvre na biso et qu'elle n'est partout dans le monde. Ok. To tika distraction na ke mona mai ko landa biloko ante ko landa biloko ante wana ya distraction. Danger. Na pesika mbote na vina Jean David qui a mbote mukunza Coca-Cola. Mokonza Coca-Cola trop na pesi ser na Clarisse tanga muyembi motema gilenga ntebe mama EVS belle na pesi bambota trop Kelly Kungiston na kata Lubumbashi les grands vautours Pichun ça solution boutique solution passe na Padoum petit moto na Njambe na bosanité Mitera champagne les champagnards et puis on a aussi ça na pesi bandeko na nyonso bazolanda na kisenso bambota trop parce que et puis ça mawa comme on a image on a que maman zolela mona na ya kufika ponda kwe na mbula et ça là est passé vraiment bandeko tout o ya kisenso boza na diaspora pe boza partout dans le monde na pesi bino bambota trop merci à trop et puis PDG Luanzo Matrak en direct de Paris PDG Luanzo Matrak LM Corporation. Merci beaucoup Eliezer bébé de la presse à l'aide de BCBG Tosuki Nabiso Awa en tout cas merci na batutu bolandi biso mon vieux Louison Mbata sœur Pauline Lumumba vraiment Tosuki Awa na lobby vieux Louison Mbata na Cape Town sœur Pauline Lumumba RDC Monde merci.